salimo faya na mukini kananga sheko ezalina lola mokolo mosusu na kotoya nanga na kopende nanga sheko Nami pesi nayo kolo nanga Yesu Isalisi nanga Yebute pari nayo Niso nanga nyoso Eko tala chego Yesu moji kisina Nami pesi nayo kolo nanga Yesu Isalisi nanga Yebute pari nayo Niso nanga nyoso Eko tala chego Yesu moji kisina Nako-sala yoso namoki Namatumu nyoso bato-sala Ela kisi solo mo bebe Ona kende nangalola Nami pesi nayo kolo nanga Yesu Isalisi nanga Ebute pari nayo Niso nanga nyoso Eko tala chego Yesu moji kisina Nami pesi nayo Kolo nanga Yesu Isalisi nanga Ebute pari nayo Niso nanga nyoso Eko tala chego Yesu moji kisina Nakomipesa tena mokilo Nakolanda tate moto na mokili Nami pesi nayo mobisina Ino koko ya kome Nami pesi nayo kolo nanga Yesu Isalisi nanga Ebute pari nayo Niso nanga nyoso Eko tala chego Yesu moji kisina Nami pesi nayo Kolo nanga Yesu Isalisi nanga Ebute pari nayo Niso nanga nyoso Eko tala chego Yesu moji kisina Natambola kisolo na mokilo Naluka kinyoso Namangomba nyoso Nazwakia tate Koya kopisanga Bobekelo kolo Yesu Nami pesi nayo Kolo nanga Yesu Isalisi nanga Ebute pari nayo Niso nanga nyoso Eko tala chego Yesu moji kisina Nami pesi nayo Kolo nanga Yesu Isalisi nanga Ebute pari nayo Niso nanga nyoso Eko tala chego Yesu moji kisina Maintenant, debout, pour lire dans le livre de Corinthiens, chapitre 14, numéro 37 à 38. Tanga na mkanda ba Colosia chapitre 14 pendant la verset 37 na 14 na 38. Si quelqu'un croit être prophète,
soki moto moko akanisi ete ye azali mosakoli ou inspiré qu'il reconnaisse que to oyo amoni ete ye alakisami na Nzambe, ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. kasi ya sosolo ete oyo ngai nakomeli bino yango ezali mobeko kouta na Nzambe. Et si quelqu'un l'ignore, Mpe soki moto aboyi makambo oyo qu'il l'ignore. aboya na ye. Prions Dieu. Amen. Éternel Dieu, nous venons devant ta face, puisque nous savons qu'il n'y a aucun lieu où nous pouvons trouver refuge. Toi, tu es notre refuge. Et nous avons marché et nous étions partout. Nous n'avons pas trouvé le salut. Le salut est en Jésus-Christ. Oh Dieu, que tu puisses nous guider, que tu puisses nous parler, puisque nous savons que le seul salut, c'est Jésus-Christ. Pardonne-nous, mon Dieu. Garde-nous toujours. Commence avec nous et termine avec nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons demandé. nos cœurs dans ta présence. Dans notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Asipeli susu kuzana ba pokwa kitoko oyo. Amen. Zinga na mesa na nkolo. Amen. Elobelobi ete ye atie mesa liboso ya bayini na biso. Amen. Amen. Il a placé une table en face de nos ennemis. Oui, prenez azali kolesa biso. Kokola mpongo. Alesa kabana na ye de bouche en bouche. Voilà. Ezali na esengo munene kokumisa kolo parce que Bible leo lobi ete tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Muneti bato bazali kokamwa ndenge nini David azalaki na babundisi ye vine mobimba. Mais yazalika kokumisa nkolo. Amen. Amen. On se demande muto ya ndenge nini. Bitumba, ba problème, tout ça, mais a commis ba somone ba nzembo ya zalaki koyeba. Pe ndeko moko alobi katikati na lisanga na ya yebaka. Mutu azali na esengo tango bazoyeba ayokaka mungongo eza kobima. Amen. 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 Abiete mutu azali lourd, sache les questions de problèmes. Mais bo kanisa ilwana nkole lobi ete boya ye na mikumba na ngai nyonso. Boya vers lui, là Golgotha cheki maboko na ya venez tous à moi. Po bozali chargé. Amen. Penga na kopia bino kinya. Amen. Bosana nanu mikumba, bosana ba problème, tiango na se ya makolo na Yesu Christ. Amen. 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 Sous la croix yokumisa Nzambe. Amen. Lelo tukomeka kokota sur na profondeur na liloba parce que ezali rassemblement et pas nini nkolo azali kosolola na biso. Bete rassemblement mon peuple avec qui j'ai fait alliance par les sacrifices. Amen. Rassemblement nyonso elete pona ya loba. Komi na tango yo kolo biso nyonso bongi tos disparaître yenda aloba. Amen. De quoi tangeli biso na mkwanda ya 1 Corinthiens chapitre 14 na verset 37. Abalobete soki muta kanisi ete yazali mosakoli. Yana bato nso bazokanisa ndenge wana. Me basakoli na Nzambe bazali basakoli baza promis. Amen. Nzambe moko ndaponaka ba. Me muta ko kanisa pe aza mosakoli. Leto monaka lelo baze ebele baza kosakola. Na ndenge na bango. Pola babete ayeba te oyo tokomeli bango awa. Ezali nde mobeko na Nzambe. Soki muta moni ete ye aza na inspiration, aza kuzwa makambo zouta na Nzambe na ndenge na ye. Ayebe to ekumami awa ezali nde liloba na Nzambe. Amen. Kasi muta ndenge wana boyi na ye aboya. Amen. 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 Si quelqu'un l'ignore, qui l'ignore? Amen. Mais ba oyo Nzambe bakondimo ete ezali ndio. Amen. Oyo ezali liloba na Nzambe. Voilà. Oyo tozali koyoka tango oyo. Parce que mosakoli oyo Nzambe atindi azali koloba liloba na Nzambe. Na Matthieu chapitre 3, verset 3 à 12. Kuna tomoni mosakoli oyo Nzambe atindaki na ibandeli na lingomba. Oyo azalaki pont entre kotisa biso na Ancien Testament na Nouveau Testament ezalaki nde Jean-Baptiste. Na mukanda ya Matthieu chapitre 3, surtout na verset 1er. Babete en ce temps-là, Paris Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée.
Alléluia. Amen. Bamonaki mosakoli moko abimi kombo na ye Jean-Baptiste Mutu. Kombo te pesa doit bien en ce temps-là ebimi Mutu amonisamaki kombo na ye Jean-Baptiste. Ye azali kote ya kuna na désert ya Judée. Na place azali kote ya balakisi yango. Ye atikaki ne ba ville aki kote ya nena na désert. Na verset 2, il disait repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Voilà. Yazali kolobete bobongola mutema bukonzi na Nzambe ekomi pembeni. Mais na verset 3, babete Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Alléluia. Amen. Amen. Kasi mutu azali kote ya bamoni Jean azoteya mais batu bayebaki ete oyo yo nde ezalaki likomi kokokisama. Oui. C'était un prophète promis. Oyo Esaïe alobaki. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Alléluia. Awa ezali mungongo ya oyo azali koganga kouta na esobe. Epai mabele ezakaka yango ebele désert. Même place à côté ya ekomamaki pona ye. C'est-à-dire que à côté ya wapi kuna na désert. Yango ekomamaki. C'était un prophète promis. Il faut être tangi balobete oyo azako kanisete ye azape prophète. Okoko kanisa ndenge na yo. Voilà, voilà. Mais ici Jean-Baptiste fit un prophète promis. Puis place à côté ya ezaki déjà confirmé. À côté ya na zamba te, à côté ya kuna na maïté mais dans le désert. Préparez les chemins du Seigneur, abongisa nkonzela na kolo, aplanissez ses sentiers. Ndiko to mona ki mkolo elekete, bongi na biso to buka ba obstacle nyonso. Onete nzamba tikali mukete muke vraiment kwa kupambola biso. C'est-à-dire oh nyonso to ezali bomba maki na kati ya manteau de Chiméi. Manteau babylonien il faut elongwa. Amen. Les Chiméi. Biloko nyonso to ezalaki ba interdit il faut ebima. Donc il faut zela na nzambe za la polele. Kati na mitema na biso nous devons avoir que la parole pure. Amen. Il faut une zubezate. Les sous-épines, ça, c'est un obstacle. Faut être nyonso elongwa. Oui. Ah, bah, l'axi même d'Engazala, Jean avait un vêtement de poils, du chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Dengue pe Jean ya qui est tellement na simplicité que ba oyoyo ya tangu na ndenge pe bete to lukinza mais na mangomba nyos to vite. Voilà. Ba scribe pharisé batali te mutu ndengo oyo na ko lata na ye. Na place ke kote ya kokani te na ndenge bango bazako kanisa. Oui. Kwa pona bango pona kote ya ifa bimana ndako moko munene ne sika moko batu batonje belé climatiser tout ça mais ya ina ndenge mususu. Na verset 5, les habitants de Jérusalem, toute la Judée et tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Alléluia. Amen. Oh lingo lingate suzana libana nzambe ba oya nzambe bakoya. Amen. Ndenge bango bazao kanisa no bamona te non. Kuna me fule bandi kolanda ye. Bible biti ba o bazaki na Jérusalem, bo bazaki na Judée. Ne bambuka nyonso ya kizinga zinga nzambe azakisimbi mitema na bango. Bokende koyoka iloba na nzambe. Amen. Bazaki destiné pona koyoka iloba na nzambe. Et confessant leurs péchés. Bango babandi kotubela. Jean asala ine masumu te. Abandika koloba. Miloko azaki ya nzambe. Bible lobete bango moko bazalaki koya, babandi kotubela masumu epa na bango. Maintenant, dans verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Est-ce que qui peut ndengwa nate? Ba pharisiens pe bayaki. Ba oyo bazali kondima ete me bayeba tala me likamunene quand même. To yoka ye. Voilà. Amen. Amen. Ba juger mateya na ye. Bayaki te na ndenge ki bazwa baptême pour non pour Bible lobete bato ba pharisiens na ba scribe ba rejeta ki baptême ya Jean. Tant Jean azote bango baptême selon la révélation. Bon ba lobete non yango te. Biso to Orlando ka ebimbi na munoko na nzambe. Oka ndenge Yesu alobaki baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Biso to Orlando ka yango. Moi itali que révélation, baptisez-le au nom du Seigneur Jésus. Non. Ils contestaient. Ils ont contesté le baptême. Il y a Jean. Wana Jean alobi na bango race de vipères. Bino ozali race ya nyoka mabe.
qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc le fruit digne de la repentance. Et bongi na bino bobo tambuma oyo izali digne na oyo izali mutu abongoli mutema. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons pour père, nous avons pour Abraham pour père. Bon bazao kanisete, bangonde bazabana na Abraham ya solo solo. Mais Jean Lovite, bozali komikosa. Kebino bozali bana ya Abraham. Car je vous déclare, de ces pierres, si Dieu peut susciter les enfants pour Abraham, véritable bana na Abraham. Mais, Bible vient de dire bana Abraham, véritable bazala ki koya, bazala ko confesser masumu na bango, ba vous appelle baptiste. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ça, c'est comme maintenant, place ya koponam. Triage. Il faut une fois que mbumo yoyo ya pureté. Nous sommes sanctifiés au jour le jour. Amen. Tant que yoka iloba nzamba azobulisa biso. Oyo nyonso ezali kobulisa mati Bible bete kozala arraché bakolongola yango. Moi je vous baptise d'eau, ngai nazali ko baptiser bino na mai pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Alléluia. Je parlais sur Jésus-Christ. Il y a Michel qui n'a place naïe. En tant qu'Azala qui prophète, mais c'est un prophète repentant. C'est-à-dire que Muto ya koyak. Babi o yazali koya yendenzam. Amen. Je ne suis pas digne de porter ce soulier. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Dana ko ikote ya na ko sala nini mo itali ibati na molimo sana kolonda ko salaire. Amen. Mais o nyoto itali même guérison kolonda bikisaka. Nous prêchons seulement la parole, mais le reste c'est lui. Amen. Le sali, la guérison, tout. Kusimba mutema mutabongo anezali musala na koloye moko. Ah Jean-Baptiste alobiete ngana ko kokate. Moi je dois disparaître. Ko délier ko kanga kutu ata singane ya sapatu te. Parce qu'azala ki moto. Mon ami était frère Branham tambalobete frère Branham c'est toi Jésus-Christ. Frère alinga otika même ministère. Abandi ko lela même akobonde la nzamba lobete nkolo regarde bato il veut faire de moi un antichrist. Bayebi moi sinangai bayebi bana nangai mais na sala nini. Ko lobete molimo ane bandaki même devant tango ya Jean. Jean lobete na koki kutu te. Kokanga tasungana ya sapato. Il a son vent à la main, il nettoie son heure. Ça c'est Pia Zalinde Kobongisa. Il anganaye. Il amassera son bleu dans les greniers. Pea Kosangisa ba oya enyo sika moko. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alléluia. Amen. Peye akosala nini akotumba. Bonyo sotu ya mabe. Dans un feu qui ne s'éteint point. Motoyo, ici la raté. Amen. Amen. De l'autre côté, un peu sur uni dans la connaissance. C'est-à-dire que unité nabiso, unité dans la connaissance. Photos anaboye bimoko. Yawande kusale tetoko akozala. Une seule âme, c'est-à-dire molimo moko. Un seul cœur, mutema moko. Voilà. C'est notre connaissance. Nous devons être la même connaissance. Denga nazali ko kanisa, ndenge frère Benjamin azako kanisa. Amen. Ko kanisa na liloba na nzambe. Amen. Yango pola bite ona komeli bino na esika oyo boyebete yango ndezali commandement mubeko. Des biso, je vous donne maintenant un commandement nouveau. Il faut tous aller unis dans une même connaissance. Tuko kiete sika wapi tango yoki mutafunde kona fungoli munoko yoki connaissance na ye olobi oyo yangai. Amen. Oyo azali mpongo. Awa alobi ete tokomona yango ete un feu qui ne s'éteint point. Est-ce que eza na moto esi la gâté? Parce que oyo nyonso eza na ebandeli eza pe na suka. Amen. Tokokota pe na connaissance wana. To solo la pe sur la profondeur de la parole. Même connaissance. C'est ça notre unité, c'est ça le rassemblement.
so moni to kunde kuta ina ndeko no moka lobeta zalaka kana kati ya rassemblement mais olobi ne likambo boye au contraire c'est-à-dire que nano akokite soit eza rassemblement ou yankolote na mukanda ya Jean chapitre 3 na verset 29 Yohane wana Jean-Baptiste atatoli likolo na Yesu Kristo abete ngai atanke mosakoli naza nanga kaka ami. Jean 3 verset 29 celui à qui appartient l'épouse c'est l'époux oyo kolo ya mwasi yende mobali na libala mais l'ami de l'époux alléluia c'est dit biso to likaka ngana zana kaka camarade ya mobali mais maintenant mobali aye qui se tient là nga muka tant que camarade na telemika kisika wana et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux amen ça koyoka mobali na libala ye ngazaka camarade ou bengi camarade c'est-à-dire que même Yesu Christ benga biso nous sommes ses amis pour ne toyebi makambo na ye abi je ne vous appelle plus mes serviteurs vous êtes maintenant les amis boy bayebi connaissance bayebi liloba profondeur abi bengai maintenant tant que ami na ye j'ai une grande joie à cause de la voix de l'époux tant na yoki mungongo na mobali na libala ngana toni na osingo aussi cette joie qui est la mienne est parfaite pe esengwane yawe ezali katikati na ngai ezali esengo yo etondisami mais amen Amen. oyo c'est un véritable prophète le koka kuna balobete quiconque se prend pour un prophète na ndenge na ye Voilà. ma ye pe to tozali koloba oyo tozali koteya na esika ezali nde commandement na nzambe c'est la parole arbete yazali neskaka un ami. C'est-à-dire un ami, c'est quelqu'un qui connaît makambu na muninga na ye. Mais oya tombo maka ezani ne mukolo na libala. Amen. Tukuzo mpe mwa ba type, tukukota nango na katikati na Biblia, kwa tomona ndenge ni connaissance oyo tozali kotambula na yango ifo ezala ensemble. Tukuzo d'abord ndimbola moko oyo ya David, na Psaume chapitre 31 na verset 20 à 22. Zembu Ebisibinote David anyokamaki mingi. Et malgré konyokama na ye azangaki kokumisa nzambe te. Amen. Na mbibo na ye ezalaki kaka kokumisa. Bato bakotala balobi me oyo mutu ya ndenge nini. Tozonyokola ye tozosala tu me ye kaka matondi. Na verset 20 ya Psaume 31. Oh combien est grande ta bonté. Ah ozalaki kolouer bonté na nzambe. Tomonaki yango ete ba oyo l'époux et l'épouse. Bazali ko louer bonté na miséricorde ya Nzambe qui demeure éternellement. Amen. 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 C'est-à-dire biso ndenge toala foto kumisaka Nzambe na biso lingi biso azabolamu. Mawana ye tondi seko na seko. C'est ça là baba ke tezali oyo chanson de l'époux et de l'épouse. Amen. Lui ici alobete je loue sa bonté. Que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Ponete yo zali ko bomba yango pona ba oyo balingi bazali ko banga yo. Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi les refuges. Pe yo ozali ko tatola na ba oyo bazali ko luka yete yo nkolo zali bembweli na bango. Amen. Azokumisa monene na Nzambe. Kwebete soki Nzambe otenga na kokite. À la vie de fils de l'homme. Ngwana na misu na bana na bato. Les protège sous l'abri de ta face. Yo ndozali ko batela bango. La présence na yo sous l'abri de ta face. Ndenge tozali awa moko na moko boyebete batelami na se ya makila na Yesu Christ. C'est Dieu seul qui nous protège. Contre ceux qui les persécutent. Ni David anyokamaki mingi. Babete malgré konyoka mwana nkolo yo ozali ko batela ngai. Ota la bato bazonyokola ngai yo oza toujours ko protéger. Parce que naki muto na zalaki ebonga ikutu na kufa. Mais na nyonso yo bonté na yo eleki nyonso. Amen. 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 Na mukanda ya Matthieu chapitre 11 na verset 28.
Matthieu chapitre 11, dans verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Secret à David, c'était ça. Ayaki pa nankolo. Abusana gina ba problème na nyonso. Banzala na ye, ba maladie na ye, les bazonyo kola ye, et lui ne faisait que vous louer le Seigneur. Bible dit, venez vous tous qui êtes chargés. Ba problème na bino nyonso, bobosani yango na. Et même tant que tu landaka ba matia to tera tant que yemba ko sentir ah okuna mungongo ya frère bwana. Okumu mungongo ya frère te. Mungongo ne fwe bima. Amen. Bosana na nyonso yo kumisa bonté na ye. Problème na yo tika ngo na makina se ya Golgotha. Il connaît. Amen. Il n'est pas un fils d'homme pour mentir. Un jour to komonete tozali bato yo Nzambe ya sala la biso grâce. Nous allons vivre une grande bénédiction. C'est sous musika te pembeni. Tout vraiment proche. Pour être outil et ça déjà musika. Amen. Mais ne comme place to ko iko abandonner les sous te. Amen. 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 Même si ko moni ozotenga makaka bozotamba yo bundaka ka okoma na ligne wa. Amen. Babete venez à lui. Boye pa na ina mikumba na binonyo. Akoyamba yango. Il connaît nos soucis. Il connaît nos pensées. Il te montre que la parole est vivante. Et ça peut pénétrer âme, esprit, corps. Il connaît les besoins d'un chacun. Dans Psaume 41 à verset 10. Vous avez David. Vous avez yende tokozwa comme type d'abord. Nabo moinaye. Awa babandi koyemba me makambo azoyemba ezalaki pe lisakoli. C'est-à-dire accomplissement ya makambo il fallait comme dans le Nouveau Testament. Ah babite c'est lui-là même avec qui j'étais en paix. Oyo nanyo yongai nazalaki na ye kimia, c'est-à-dire mon ami. Na ba version version littéraire balobi mon ami avec qui on était en paix. Neti jamba disabete j'étais son ami. Et bien on a évacué. Ou azaki pemeni nanga ami na yaza oyo boza ko lia na ye ko tambola na ye bozo partager certains secrets. Qui avait ma confiance. Mouton azaki ko pesa vraiment confiance. Et qui mangeait mon pain. Taza ko lia nanga lipa moko, tozo lia nesika moko. Lève les talons contre moi. Siko ya telemelinga. Alléluia. Amen. Malgré le problème, wana talaka kavani pasi ya ndengwa. Awe zalaki nini awa zalaki tanga za ko tambo ko te ko loba makambo ya oye komela kiye expérience oyo. Zalaki ko zalaki ko bika ngo d'abord ko banana mwana na ye et puis amina ya zalaki ko loba pe yenda koteli mwana baluka ndenge nini ba détrôner ye. Histoire wana na 2 Samuel chapitre 17. Soko tangi yango atana ndako calmement, vous n'était pas signé David azalaki na yango. Na 2 Samuel chapitre 17, soko à partir à verset 1er, vous kendeti na verset 23. Vous n'était obazali ko benga Achitophel. Ababi Achitophel dit Absalom. Achitophel lui azalaki le bras droit ya David. Alléluia. Obazali ko lia na ye, conseiller na ye. Tangu siko mwana ya lobete ngai mena photo benga na papa. Ngana koma mukonzi mutu azaki proche na yesu azo pese conseil ezalaki nani o babengi bana Achitophel wana ayepa ya mwana lobite mweni tata na po atozwa ye ifo boye to pesa bibundeli boye toki to keto kozwa ye to ko boma ye tangu David ayoki yango motango batebaki babe ke kubetela David so labi nani kako azali kolia na ngai alléluia kaka mon ami c'est lui qui me trahit et ça là qui est pas si collègue. Voilà. Amen. Okomone tetango kotanga suka wapi na verset 23. Bible lobete Achitophel voyant que son conseil n'était pas suivi. Cela son âne est parti pour s'en aller chez lui dans une ville. Il donna cet ordre à sa maison et il s'étrangla. Alléluia. Quand amoni plan na ye simba kité. Bible lobete muto ya kimaki musika na ville. Tango kipe kune kwei. Abibe ngai nazali bradra ya mukonzi. Son ami.
So ya ba traître ezalaka toujours ba micha singa na kingo ba miboma. Amen. Amen. Parce qu'elle était avant kutu na bien que mukonyi omoni mamwe le kaki kuna na Russie. Batu ba kolo ba logo tata oyo ameki mukonzi oyo. Isimbi te kufe goya. Alléluia. Deba ebiye balobete akosala tu ane abi mais j'ai pardonné mais mo kalobaki te il y a un prix pour les traîtres. Amen. Badabi kai kolobo alobi wana. Oyo muto yo azala na vimuke. Ebo yo kisuka. Avien panzani muto anake. Parce que oyo ezali ndenge na bato. Mais pour nous, la Bible dit aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous haïssent, faites bien à ceux qui vous persécutent. Amen. Awa muto yo azali en tant qu'ami, ami propre. Tant où y a tali que plan na emene simbité. David a yebi déjà bitina mona vivre zati. Parce qu'il n'a aucun dessous wapi. Ngana yeba na ki plus proche na ye, muto apesa ki ba conseil nyonso. Et David a tatolé on nzembo. Abete c'est lui là. Muto mso ko trahir ngame oyo wanate. Qui avait ma confiance, qui mangeait même plat kenga. Il a tourné maintenant le dos. Moi ne cause à la jeunesse nezo salaye, mais muto wanate. Parce que te bukonzi nanga nyonso ezalaki na maboko na ye. Na sala boyenda yaki na litoi nanga kolo. Et puis la tango na kalelaki na batanga ba conseil wana ba yoka ka bango makasi. Avant mukonja sala ifaa tu na ina na lobi ndenge ni na no mukonja boyena bo. Il bénéficiait donc il y a bonheur nyonso ya mukonzi. Mais c'était lui le traître. Et résultat, il s'est fait trahir. Aki komitsane ni komikanga kingo. Amen. Amen. Na Psaume chapitre 69, tozongi kana David wana tomona, obite tozana kati na David, tokotala ndenge nini David malgré ba problème alego kumisa nzambe, malgré ekomelaki azalaki oyo nzamba aponaki. Amen. Psaume 69 à partir du verset 23. Ah maintenant David a l'obéi. Que leur table soit pour eux un piège. Aibisi nkolo tikete bato nyoso oyo baza konyokola ngai oyo tikete mesa na bango ekoma mena piège pona bango. Et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus. Et fait continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère et que ton ardent fureur les atteigne. Au verset 26. Que leur demeure soit dévastée. Alléluia. Amen. Et te bisika na bango ya kuvanda, bandako na bango ya kuvanda. Aba biango pluriel. C'est-à-dire, pona o ezali ba traître nyos. Kombo na bango kutembo yoka na lisusu te. Amen. Place na bango mema kuvanda to kundola yango nyoso elongwa. Qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. C'est-à-dire, yé, na famille na ye baza sous na droit à viter. Oh, ezalaki David. Amen. En tant que mutwa. Abete soki ngai na zongi, oyo azaki bradra na ngai. Oh, nyos bazaki ba traître. Place na bango ezati. Bazaki ko bondela ngo déjà, azako yemba yango. Abete nkolo tikete ndenge ezalaka ei pour ei dan pour dan batoyo yo moko kanisa bango. Amen. Kotika bango te. Badondwa, non. Famille na bango ezala susu te, même ndako na bango to yata na babil 2 heures et panzana. Et muto na ibaki sore ya na sor na ye. Awa na raté tata oyo. Bomena yinanga moko se panda. Bomena kufa nanga attend. Mais David alaki mopona milanzana. Alléluia. David nde nzambe nda apona ki ye. Na 1 Samuel, surtout comme toujours dans 1 Samuel chapitre 13, na verset 14. Kanda 1 Samuel. Il faut tous aller dans la même pensée. Alléluia. Amen. 1 Samuel 13, na verset 14. Et maintenant ton règne ne durera point. Abazako solatina na Saoul. Saoul nde batu bapona ki. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Alléluia. Nzamba poni mutu oyoyo akukai na motema na ye. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Oba solanatina na David. C'est-à-dire, il fit un homme selon le cœur de Dieu. Makambo ni zele kukumta na bomo ya Nzambe. Une partie ya vie ya Nzambe zalaki katikati na ye. Amen.
Alléluia. Amen. C'était une vie, vous avez passé. Ce que tali David boy, tant au côté dans le Nouveau Testament, au yo monete makambo ezele koloba. Ouais comme la qui est, yango comme la qui Jésus Christ. Identique, parce que c'était un homme selon lequel babete nzambe nda ponaki. C'est-à-dire, ceux qui nzamba ponyo, n'a pas sinon n'a pas problème, il est avec toi. Amen. Oui, babaka tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Christ. Kota la te, makambo ezo umela te. Yo zali o nazama. Dans le canal Matthieu chapitre 26, dans verset 23. Matthieu 26, dans verset 23. Où est-ce que Jésus Christ est? Où il y a vraiment l'époux. Amen. Mobali na libala. Aïe maintenant, Matthieu chapitre 26, à partir du verset 21. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous l'ai dit en vérité, l'un de vous me trahira. Alléluia. Ah ouais, bazali kolia. Yesu azalaki na bawo na ya, na yebisi bino solo. Moko na bino akote ya ngai, akote kangai. Il fit profondément attristé. Bango se mitema et bukanaki. Et chacun s'est mis à lui dire, et c'est moi Seigneur. Moko na moko metunetu ko les alingai. Et Rwanda zaishu te kotuno, et ses frères ka yote. Seigneur, est-ce que zalingai vraiment na wiko salaire? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat. Alléluia. Amen. Oyo. Akocha loboko na ye, na loboko na plat na ngai, c'est celui-là qui me livrera. Afin que l'écriture soit accomplie. Alléluia. Oyo Moïse na psaume, na nzembo bazaye kolobete, mon ami. Parce que awa wankola ebiseki ba apôtre la été ngai na kobenga bino sous ba serviteur te. Vous êtes devenus mes amis. Là aussi David était là. Mon ami avec qui j'ai mangé. Yango mo yete tango David azali kolobete mon camarade na ngai, conseiller na ngai, oyebi ba secret na ngai, tozo lia na ye. Yenda komi traître. Et kolobi parmi vous les communions ne kokokisa. Amen. Amen. Vie à David, c'était la vie. Maintenant, qui s'est passé à David, devrait Jésus-Christ fallait vivre en vous. Amen. Oui, au verset 25. Judas qui les livrait, prit la parole et dit, et c'est moi, Rabbi. Jésus lui répondit, il a dit. Alléluia. Oui, tu retiens le bon qu'on a yokuna, au lienangai. Puis au tourni ce qui ngai, yazala ina yeko kende bo, tabi ya olobi yango. Erwana muinya koti déjà na mutema ya Judas. Allez, faut kokisa mokano na yo. Kende ko trahir. Amen. Même vie, oui, ezaki na David. C'est ce qui s'est passé là en Jésus-Christ. Et David Akimi, nani mon propre ami. Et puis même Satan, c'est un ami aussi, babenga qui est ami. Alléluia. Il mettait les soins à la perfection. Il y a qui m'a cambré Satan. Dans Matthieu chapitre 22, dans verset 12. Matthieu chapitre 22, dans verset 12. Awa kuna ba licencio za solatine na fête de noces. Tant qu'on a to koti kuna les bénis, to koti dans la gloire. Bible Satan aussi akoya. Mais il commet au lobela na ye, na Matthieu 22 verset 12. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Alléluia. Bazo tout da ye, ba mona mutu moka koti biso to kito ozala na ba veste, so bilamba pembe kitoko. Mais lui, il n'avait pas cette tenue-là. Parce que biso to ali préparer. Nous sommes revêtis déjà par des prédications tozo yo kanzamba zo la biso bilamba ya peto. Amen. Et lui, Satan n'est pas là, sa place n'est pas là. Mais il connaît. Tant que vous faites des noces, il y a à côté, mais vous constatez que Azalina ba habit de noces. Il kola bengi est mon ami. Alléluia. Ami nangai. Ozo sala ninya wa sans habit de noces. Cet homme y eut la bouche fermée, à Koloba sous de l'autre côté. Alors le roi dit au serviteur, liez lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres de dehors. Alléluia. Place où on dit Satan. Satan sera précipité sur la terre. Kuna nini akomata
pour accuser toujours. Lui, c'est un accusateur. Kolobato yo memio yo. Mais tala masumba, tala boalo wana ni makamazai kosa. Tala tela zalai kosa. Babete non. Ils ont été déjà rachetés par le sang de Jésus-Christ. Toi, ta place n'est plus ici, c'est Bobo Kenase. Il sera lié. Mais le Seigneur a dit, mon ami, au cause de la yebi makambo bele, tu te fais même prophète, au poussani même pemeni na liloba. Mais tu es toujours un ennemi de Dieu. Bako bengo pe un ami de Dieu. Amen. Mais tu es un traître. Même les impies étaient au milieu de nous. Bato bazalaki kobenga frère Branham Jésus-Christ. C'était ses propres amis. O bazalaki kolia na ye, kotambula na ye. Frère Branham on va balukeli babi non frère. Toujours révélation de Jésus-Christ. Abi mes frères, yo yebi moi sinanga quand même. Oyebi moi sinanga tel, oyebi bana nanga yo, oyebi kuto petit Joseph, oyebi Rebecca, oyebi Boena. Comment on a commencé à m'abi non frère, ça c'est une révélation. Les méchants seront retranchés. Amen. C'est ça les obstacles. Obstacles. Et maintenant, pour que la dernière bénédiction puisse tomber, il fallait que Nani oyo muto ya longwa. Katikati na baye kuli na nkolo. Et puis si on tangi vraiment la Bible, on n'a jamais pas babenga ka Judas. Non. Au moins apôtre notre son nkolo e moka zayi ko benga bango Pierre, viens. Je te ferai pécheur de ces hommes. Oh Thomas, toi viens. Jacques, viens. Mais pas comme batanga Judas vient zate. Et ça la bateau ba mikoti saka na bango ka. Voilà, amen. Amen. Boko tambola bo yebi ata banda wapi to amikoti sineka ka comme petit. Mais origine na yebo éviter. Qui a commis vous m'appelez kuna na likolo. Un ami de Dieu. C'est mon ami, c'est lui qui mange avec moi. Alia Kananga, Yebuta Zaki plus pire, il fait trésorier. Yenda Zako trahir. Amen. Amen. Où est allé bon moïna David? Mais là, Jésus Christ a dit si qu'on faut au côté de l'Ikamana Katina Elisa Koli. Alléluia. Amen. Maintenant, dans Actes des Apôtres. Actes chapitre 1er. À partir du verset 15 à 26. Maintenant, c'est Dieu et son église dans la prophétie. Alléluia. Oh, une des abattus, au moins, il était basali katikati na lisakoli. C'est-à-dire que Elo qu'on est Elo, que elle a bien ordonné, elle a bien classé. Dans les Cambodia, comme il faut moutoir zalo habite les comio et zali pour la place telle. Amen. Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 1er, dans verset 26. Tout le monde même dans verset 15. Acte chapitre 1er, dans verset 15. En ce jour, la pierre s'éleva au milieu de frères, le nombre de personnes réunies étant environ 120. Et il dit, ah, on a une chambre haute. Bazalaki, Pierre Bazalaki. Mais il y a des pierres, nous avons quand il sera affermi, paix mes brebis. Amen. Amen. Il y a des porte-parole, oh, nous avons ponaki. Abete, wana tuko tangi na Jean 21 kuna. Ukomona yango kola ebisi Pierre. Tangu yoko kemba. Alléluia. Jean 21 à 15 à 16. Paix mes brebis. Amen. Même Pierre banda malgré wangana ki Yesu tout ça kola bundi na ekaka. Mazalaki moponami. Pe kati na baponami mazalaki na moko. Na Acte chapitre 15 au verset 7, yemoka lobete nkolo alobaki tengande litangu makambo kozala. Je ne dois pas prendre la parole. Yemoko Pierre ayebaki yango. C'était lui le porte-parole. Yanzambe na tanguana. Avant bakota la grande bénédiction. Il fallait maintenant zongisa eloko na esika na yango. Maintenant il fallait te basala maintenant un choix. Ba remplacer maintenant Judas. Na verset 16. Abi homme frère bandeko na ngai mibali. Il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David. Alléluia. C'est-à-dire, oyo David azalaki koloba. Oyo azalaki na bomo ina David azalaki kobika. Ezalaki nde molimo ezalaki kosala. Au sujet de Judas. C'est-à-dire, makambo et comme les Judas, déjà David a tatolaki yango. Qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Alléluia. Yenda azalaki traître. Ne bato bayaki bakanga Jésus Christ. Il était compté parmi nous
il avait part au même ministère. Yazalaki moko na biso, s'il fait ami de Jésus, azali un ministère na biso. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime. Alléluia. Amen. Azwaki asomi mabele na mbongo oyo ya mabe. Est tombé se rompit par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Akendaki pe simanene ko se pendre. Alléluia. Amen. Oh Judas. Salaire ya ba traître. Ils allaient toujours qu'il faut finir par ko se pendre. Amen. Les choses ont été connues de tous. Jérusalem. Que Sacha a été appelé dans leur langue Al-Kedalma, c'est-à-dire les chants de sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes. Alléluia. Parce que David a lobaki yango déjà, yembaki yango. Makambo ezali kokomela ye David, yango pe komela ki Yesu Christ. Mais ndenge David azalaki koyemba, ezalaki déjà lisakoli. Amen. Que sa demeure devienne déserte et que personne n'habite. Amen. Amen. Kuna tumonaki yango na psaume 69 na verset 6. Que l'air demeure, c'est-à-dire lifuti, kuna ezalaki na pluriel. Lifuti ya ba traître nyonso ezali ete na famille na ye. Alléluia. Amen. Na mabele ya suka sombaki nyonso faut disparaître. Amen. Batange lisusu te. Aba mene ça demeure parce que yazalaki oya uta iko traître, ko trahir à ce moment-là. O mo traître nyonso tout résultat na yango. Amen. Amen. Son nom doit être effacé. Amen. Mabele na écoute longwa. Si vous avez ouvert vous vendez na de bonnes ba ina tracteur abuki place wane ko za susu babiba chango ata wenzi. Et disparaître. O to za komela David. Kuna na tanga za ko kima mwana na ye. Ba traître nyonso to bazalaki na habite place na bangwangwa. Mena awawa Pierre Nanzela ya molimo albete ce n'était pas un homme, c'était le Saint-Esprit qui agissait à David. Que notre prenne sa charge. Et bongi na biso ete mutu mususu akuka kozwa esika na ye. Il faut que parmi nous on accompagne tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Topona moko. Na bato nyonso batamboli biso topona. Amen. Amen. Maintenant dans verset 26. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui lui associé aux 11 apôtres. Alléluia. Amen. Ba tiré au sort. Ko tiré au sort, ba bene ba beta kazeke. Amen. Toto bite topona. Oui, biloko monsieur bitumba monsieur ka bat ba poni ba bundi boko mona te na longi ta le photo de partager ba. Voilà. Ba koza peut-être mulangi ba tie wana ba tie ba numéro ba bibo. Si to zi numéro impair. Ah, donc Bena, frère Benjamin Dalo. Mais beaucoup kani, faut pas choisir. Voilà. Nani. Wana zali maintenant ba bengi yango mutunda za ko sala yango. Oui. Le Seigneur permet ça. Amen. Amen. C'est une pensée permissive. Amen. Yenda zali ko permettre. Parce que na kati na kolo hasard ezalakati. Dans les royaumes de Dieu, il n'y a pas d'hasard. Ah, bah, bete, ba pona au sort. Au moins que so koti kat na Bible, o yo mone te zape na makamususu, ba tumususu pe ba ponaki. Soko tangi na Luc chapitre 1er, na verset 5. O mone te Zacharie, bazaki papa ya Jean-Baptiste. Kuna pe ba ponaki au sort. E banganga Nzambe bazebele. Mais bon, oya kote alléluia zalaki do, bon, to sala neni to chiba papier, oya ko pona poni, soko kombone bimi a, boalo elelo yonde motei. Ezalaki Dieu permettait ça. Amen. Ah oui, maintenant, sore comme na Matthias. Oui, c'est une volonté permissive yabat. Mais volonté parfaite Nzamba zali comme on a Paul. Amen. 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 Comme étant lui, mais bat va sali volonté na-ba. Atiki. Ah putain ba poni, ti ba yopona, soko tangi na Luc chapitre 1er na verset 5. Au moment état ezaki Zacharie. Muto bapona ko na ndenge na bato za toujours mindondo. Amen. Même Zacharie tango bapona ki awa na Luc chapitre 1er verset 5. Ba elie promesse.
Et comment il a compliqué pendant Ndimalisa Koliwan? Dans Luc chapitre 1er, dans verset 5, dans verset 8. Bon. Tout banana 5, mais tout banana 8. Oh, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, tout banana on a verset 5 alors. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Zacharie Zakinganganzambe, de la classe d'Abias. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Amen. Mais oh, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon les tours de sa classe, il fut appelé par les sorts. Alléluia. Amen. Tangu maintenant, tangu na bango ezalaki donc classe na bango ekomaki. Opona sela nzambe baponaki na nzela ya kopona mawana les sorts, c'est-à-dire choix ya bato. Etumbaki pana ye. Etangu ya akomaki kuna akutani na ange apesi ba promesse, Bible ete andimaki yango te. Nga na komi mukolo boye. Ya ange membre alobaki na ye okoloba te ti okomona lisakoli ekokisama. Amen. 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 C'était les hommes qui l'ont choisi qui le la service wana. Mais kuna komi azope lipambole ke yo na bukolo na yo okobota. Si on continue otanga okomona na verset 21. Bien à verset 20. Et voici tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront à leur temps. Alléluia. Yo olingi koyoka te. Makomi balozi biso yo kokokisama pona yo. Mais c'était un sacrificateur choisi par les hommes pour servir à cet homme, à cet âne. Omoni même Jean Saoul. Sou comme tikuna na kati na Bible komoni te même Saoul batonde baponaki. Amen. Amen. Ba ibisi Nzambe, ba ibisi mosali na Nzambe Samuel mutalai na tango wana balobi non. Biso pe toza na mukonzi lokwa baninga. Lokwa mabota mususu. Samuel alobi, nasala nyako ebisa Nzambe. Nzambe alobi, ce n'est pas toi qu'on rejette, c'est moi. Amen. Amen. Bazali ndeko boya ngai. Tika bango ba choisi. Et basali choix na bango, yaki tribu ba ko sala pe ba sort na bango ko bwaka. Ki o tomber na tribu yo ya Saoul. Ba otala ti ba yeko pona Saoul. Choisi par les hommes. Mais quand le baki nini na suka na habite non, toi je te rejette parce que moi j'ai trouvé David un homme selon mon cœur. Amen. Amen. C'était ça le choix de Dieu. Si bazaki na posa ya mbati kanzamba piango mukonzi, ils allaient leur donner David. Mutazaka Nzambe permet. Amen. Amen. Et il peut même kuna au moins ba tribu ba kabola ki bango mabele yaki musuba pesa ba sala ngoka par les sorts. Nakopona. Même étant baozo bantaba mibale pona ko présenter oyo tabo to ko pambolo musuba zai ko benga eba tindiangwa na Azaziel. Et par les sorts. Ba opona ga tabande bazaka fiko fio. Ogoya papa et tombé na oya yo maintenant yo komi taba ya malheur. Ba pamboli mabe okei. Ba ko lia bango te. Oya malamu ba pesi yango mbeka. Mais en tout cela, l'agneau parfait, c'était Christ. C'est que Jésus-Christ, Dieu voyait. Cela, j'allais donner un véritable agneau. Sans tache, ni ride, c'était Jésus-Christ. Mon véritable roi, à qui j'allais accomplir toute ma volonté, c'était David. Pas Saoul. Et na katia David, maintenant, tout le monde était bon, moi, il n'a rien, surtout à la qui liloba. Ils ont dit ça. Dans Psaume 37, dans verset 9. Dans Psaume 37, dans verset 9. La Bible dit, car les méchants seront retranchés. Alléluia. Amen. Et bon, ba méchants nyo surtout basalani ba longwa. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Kasi bazali na iliki na Nzambe, bango de bakozwa mboka. Amen. Amen. Sukutali na Psaume 69, pa tozalaki wana, totanga kiango, tokiko kene mbango wana, likomea totanga kiango, Psaume 69. Na verset 9. David a lobi boui. Na verset 29.
Psaume 69, verset 29. Qu'il soit effacé du livre de vie. Alléluia. Pour n'être pas traître. Tant que vous avez kuptanga le bete nkolo tikate livre même dans le livre no ya vie. Ba koka kozalate. Et qu'il ne soit point inscrit avec le juste. Même là où est allé te ba koma mesika mona ba juste non. Et puis tes prophètes à l'ouvert qui était ton nom peut être écrit dans le livre de vie et être effacé. Amen. Avec le nom de Judas, c'était écrit dans le livre de vie. Mais Dieu l'avait effacé. Parce qu'il était un méchant. Mais les élus, leurs noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. 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 Oui, il y a quand même makilana ma Yesu Christo. Bakoki ko effacer en côté. Mais les méchants, ata opusa ni pemeno comme un ami. Ce que vous allez oyo ya libé bien traître. Bible dit ton nom est dans le livre de vie. Au livre de vie va fungola ngona suka dans le jugement du trône blanc. Avant tout compte en la vie éternelle, on va juger, les livres seront ouverts. Mais si batali ataba sambisio boenaboy, ton nom n'est pas dans le livre de vie, Bible dit tu seras jeté. Peut-être tu es nulle part. Mais ton nom aussi, on peut écrire cela, aux ananou malam, et on va effacer ça quand aux ongeli makamumabe. Au salut que ce peut mais Dieu efface ça. Amen. Amen. Comme Judas. Son nom était effacé. Parce que David a parlé. Saint-Esprit a dit que leur nom soit effacé dans le livre de vie, les traîtres. D'abord, famille naye, exister les soutenants. Si vous avez un ndako, et comme à wind, et comme à terrain de football. Baba soutenant comme vous bazala kiao. Tu vas tourner au terrain de football, vous avez zalaki kuna. Qui oh non, kuna momonité, pas Jean-Jacques zalaki. Non, ils zalali sous-souté. Amen. Amen. Et que leur nom soit effacé des livres de vie. Tout ce que vous avez comme Mawana, ma bonne Elina David, c'était l'accomplissement de la prophétie. Amen. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Au moins, tu es comme un pembeni ya kokota, lipambo lekita, zamba zana posa te biso tout zana pensé moko. Amen. 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 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Depuis quoi, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. C'est-à-dire, biso ministère au tozana yango, ezali lisusu ministère ya pamba te. Nous sommes ministre na alliance ya mibali. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ba pharisien, ba scribe, yaki biloko ba utanga ki na ba classe na mutu. Mais Bible là avec David, c'était le Saint-Esprit. Tant Pierre a vu le lobalobete, c'est que David a dit par le Saint-Esprit. Amen. Et ministère n'a pas ministère au tout temps na classe. Non, Dieu se révèle à nous. Amen. 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 Qui te bénisse. Ça c'est le ministère de l'esprit. Le ministère, il y a lettre T. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Nous sommes tous maintenant enseignés de Dieu. Notre enseignement. Ésaïe 54, verset 18. Ah ouais, Ésaïe a tatoué là le Bible. Verset 13, pardon. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ouais, talima kiko kitana na yo. Bango nyoso tu bakozala ba disciples, c'est-à-dire ba yekoli, mais ensemble. Et grande sera la prospérité de tes fils. O lingo linga te tozali ebele. Amen. Amen. Zamba sala qui déjà est là. Que nous serons tous enseignés de Dieu. Comme il est écrit dans Jean 6, 45, ils seront tous enseignés de Dieu. Maintenant, comme il y a un moment où nous devons avoir une même connaissance. Oui. Amen. Enseignement na biso za susu enseignement ya batu ya mukilio yote. Bibi tetan frère Branham Asaki, ezana asali évangélisation. Ezali, nous avons l'évangélisation. C'est fait l'œuvre d'un évangéliste. Mais tetan uzamba za usaba œuvre na évangélisation ko big sabat batonda ki belé. Il y a aussi l'enseignement. Amen. Amen. Et puis il y a aussi la prophétie. Ouais. C'est pourquoi, il fallait un prophète. Pour l'évangélisation, l'enseignement, et il nous amènera aussi la prophétie. Amen. Amen. Tant prophète a comment il a l'école, qu'on a coupé bateau et a tei. Babi, a tourné bango bateau Paul Baza, pour bateau Paul Baza côté Pekuna.
Est-ce bango bakokota? Oh bakokota. Ce qui a Paul la bakoti yanga pe bakokota. Parce que j'ai prêché comme Paul. Amen. Amen. Mais où est les prophéties? Tant comment il livre Apocalypse, Paul a quitté. Paul a akufaki. C'est-à-dire qu'il fallait que dans notre âge, qu'il y ait un prophète qui va nous révéler même la chose de la qui cache. Amen. Amen. C'est-à-dire l'enseignement, baïbaki na bango. Évangélisation, baïbaki na bango. Ba guérison, ba salut, baïbaki na bango. Mais où est la qui prophétie? Qu'on placer l'okone sika na yango. Là il fallait un prophète. Parce que Nzambe mo alobaki était na Amos 3:7, le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Il fallait dans cet âge na souka qu'il y ait un prophète akuka comme la biso. Et la Bible dit que mes fils seront tous disciples de l'Éternel. Biso nyonso tout. Maintenant nous sommes enseignés de Dieu. Amen. Ce n'est pas un homme. Connaissance tozali nango fezala une connaissance unie. Amen. Amen. Son frère Nangaï, Benjamin auquel vous fungez la Bible, c'est la connaissance que tu vas transmettre. Dans moi tes frères Israël, c'est la même chose. Amen. C'est pour moi, bah oui, bah apôtre, tant bah fungoli munoko, bah okibabi, mais ces gens parlent comme lui. Voilà. Ah, bisoté, oui, mais bozo wanga mais tant moi fungoli la munoko, c'est lui. Amen. Oui, Zobi Makati Nabiso, c'est la parole. Et cette parole, c'est Dieu qui nous a enseigné. Amen. Ce n'est pas un enseignement des hommes. Il a fait de nous maintenant le ministère de la nouvelle alliance. Et ce ministère, c'est l'esprit qui conduit. Et puis, tu as un frère Branham Matéa qui maintenant sur la semence du serpent. Place on a battu à l'obia, à Togoyoga Sumutandengo. Parce que ça y est, Biloko, Nanu Bayoka Tena Matoi Naba. Amen. Amen. Ce n'était pas les fruits, c'était ceci. Non. Mais il fallait un prophète. Amen. Babi même bwana bisa koyoka mateyo te même ko le nzamba bisa qui était ce qui va yokité et tant ils allaient ba koyoka et c'est destiné pour les autres. C'était pour nous. Amen. Nous avons la facilité de croire sur la semence du serpent. Très simple. Voilà. D'abord présenter ces critiques au lac Sabison de gagner les agnes jardin de Dieu. Nous disons amen. C'est la parole. Voilà. Mais pour les autres, ils ont des cailloux. Amen. Bien, ça c'était un enseignement contraire maintenant. Dans Matthieu 25, dans verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Alléluia. Amen. Ah bon, c'est le jugement des nations. Il faut que moi, il faut élongwaper na mituna biso. Amen. Amen. Kuna Jean-Baptiste monaka lobete bakubwaka bango na moto esilaka te. Awa walikomio ekomami lobete. Ensuite, il dit à ceux qui seront à sa gauche, bazoyebisa ba oyo bazalaki na liboko na mwasi, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. Alléluia. Amen. Ah, maintenant vous parlez sur l'enfer éternel. Amen. C'est-à-dire bokena moto yo ce qu'on a, ce qu'on est raté. Bon, il n'a pas souffrir ce qu'on a, c'est faux. Ah, ils ont écriture, ils ont mal écrite. Amen. L'enfer a été créé. Ça, un début, ça aura aussi une fin. Bateau, ils n'ont pas la vie éternelle. Erreur, wana suezali, soko tangina mukana Marc chapitre 9, dans verset 43. Ah, bah, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer, marchons dans la vie. On va parler sur le temps de tribulation. Amen. La vierge folle. Amen. Tuba tobolo misu. Goza na ba misu mibale, oké na lifelo. Que d'avoir deux mains et d'aller dans la gêne, dans le fait qui ne s'éteint point. Alléluia. Boki na moto ici la raté. Non. Moto wana bapelisa yango ezape na suka. Amen. Po eloko eza na suka te feza na bomo ya seko. Amen. Parce que Satan va kubwake kuna. Sinon Satan aussi a la vie éternelle. Amen. Amen. Nous devons avoir la même pensée. Même connaissance. So aujourd'hui mkanape ya Jude chapitre 1er. Yazaka na livre moko na erreur wana pe ekomami lisusu. Tant biso zali kotanga, tozo foto monete oyo ezali ba erreur.
ke molimo kaka nde ezali komona yango okomona ete bamisu bazali koteya te takokende na kuna na lifelo ya seko na seko lifelo ya seko na seko ezalaka te ezali créé pour un temps. Jude chapitre 1er, l'unique livre de Jude azalaka na chapitre moko na verset 7 que Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité. Babete eza lokola Sodome na Gomorre, tona ba ville mususu basalaki ba oyo ya mabe et à des vices contre nature. Bagene mandenga kotambola ndenge Nzambe alobi te, alingaki te. So donner un exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Alléluia. Subissant la peine d'un feu éternel. O pezali ezali likomio ezali na place na yango te koma mi mabe. Amen. Na mukanda ya soko tangi na Bible komonete le mot éternel ezakaka écrit 17 fois dans toute la Bible. Mais maintenant on peut pas traduire les mots au bazakuba ion wana ezali donc période ya temps. Il y a des évangélisants na suka. Maintenant ba traducteur on peut toujours comme éternel. De moni confusion ne koti. Tu au moins même ba prédicateur minene ba kobwaka ina moto esila kate. Non, le fait a été créé. Amen. Et il y aura une fin. Amen. Amen. Moi, nous avons la vie éternelle selon Jean chapitre 3, verset 36. Bible le dans Jean chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Amen. Alléluia. Kaka mutu oyo andimeli mwana moko wana ga yali kindo ya gilibe, c'est Jésus-Christ yenda zaina bomo inaseko. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, oh yo yo. Andimeli mwana na Nzambe. Il n'a pas la vie éternelle. Même Jésus a dit, oh la vie éternelle, qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu. Oui. Et c'est lui qui t'a envoyé Jésus-Christ. La vie éternelle n'est qu'en Christ. Et mon prophète a dit, c'est le Zoé. Amen. Amen. C'est une vie éternelle. Alléluia. Mais Satan n'a pas la vie éternelle. Il a été créé. Il va tant que c'est pourquoi nous devons avoir la même pensée. Amen. 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 Nous ne devons pas croire comme des livre boyé. Non, nous sommes maintenant avant la Pentecôte. Dieu doit nous débarrasser de tout ce qui est de fausses doctrines. Amen. Une fausse compréhension. Comme Pierre a télémi en tant que porte-parole pour remettre l'ordre. Amen. Amen. Avec Moutouana, selon ce qui est écrit, selon ce que le Saint-Esprit avait parlé à David. Azongi c'est logo na seko na place na yango. Même quand on a acte des apôtres, Jacques aussi a parlé. Oui, Jacques a confirmé. Dieu avait choisi Pierre. Comme Pierre a dit, c'était lui le porte-parole. Comme nous maintenant, nous avons aussi notre porte-parole. Amen. 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 Qui doit nous ordonner? Je vous dis, frère, la préparation, nous allons les rassemblements. Le jour où comme on a l'eau, vous verrez, nous dirons Amen, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, pour ta bonté. David a bonté là. Pour ta miséricorde. Parce que ceux qui m'a camboto, yeba qui en goté. Tunga itoté à l'okola ba musus. Kulubete y a un feu éternel. Moi, si mon tazaou yemba nzembo moko kitoko. Mais à la fin, ils seront tous jetés dans le feu éternel, Gabia, sans révélation. Tout l'andi mungongo wana c'est bien, mais ils me voient sans révélation. Même nos chansons, ça doit être des cantiques spirituels. Pourquoi il y a manayo lokola babiloko yoba, badrum gaga mais sans révélation, sans frein. Amen. Amen. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 14. Nous devons avoir la même pensée. C'est ça le titre de notre prédication. Amen. Amen. Nous sommes unis dans la même connaissance. Unis dans la connaissance. Apocalypse chapitre 20. Dans verset 14. La Bible dit, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Ah, là c'est correct. Et Boakami, na moto. Amen. Amen. C'est la seconde mort, les temps de feu, où ils allaient koufayami balé. C'est-à-dire, dès que vous avez mona wate milimu na biso, to va même elimo l'âme.
Yo moni que Bible pourquoi gagner tous les hommes si tu dois perdre ton âme. Là moi après le jugement du trône blanc. Ba kufungula ba livre, ce livre comme on est un livre de vie qui est destiné à la destruction. Amen. 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 Tu vous dis na millénium est un renouvellement pour vivre un monde où il n'y a pas de justice. Dieu lui-même sera le roi. Amen. 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 Mais l'éternité, la Bible dit, il y aura une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Amen. Des choses anciennes seront passées. C'est-à-dire, oh yes, que bandi, kuna moto alibela na libela bomo na milinge pelaka, ke kozala te. Bible dit d'ailleurs, tout cela nous serons oubliés. Amen. Et vous allez sauter. Amen. Amen. Nous allons vivre des choses nouvelles. Tout vous avez na bomo na moto boke zo pela kuna ba faire, vous se souvenez encore il y avait de ceci cela Satan moko boy. Non 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 non. Ça n'existera plus. Tout fini. Nous entrons dans l'éternité. Mais comme on nous faisait dans les livres de vie. Amen. Mais nous sommes inscrits dans les livres de vie de l'agneau. Apocalypse chapitre 13. Bible dit Batunio se bakou adorer le diable. Sauf ceux dont le nom est inscrit dans les livres de vie de l'agneau. Apocalypse chapitre 13. Au verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Alléluia. Kombo na bango kumami na makila na Yesu Christ. Atoye na ana correcteur na yo ofacé et go se faça mete. Mais dans le livre de vie, on peut effacer ton nom. Amen. Amen. Et tu n'as pas la vie éternelle. Amen. Amen. Alors il y avait encore un deuxième point. C'est la deuxième alliance. Moussakona bite tangu na komi na point oyo bogozala sutangi na teki na semence du serpent. Amen. Na mwite biro na ngai kofungwama. Batu bakotonde belé, bakolobanda komelanga susu tu es un faux prophète. Ouais. Dans la seconde alliance, la deuxième alliance. Na mukanda Esther. Bon, Esther chapitre 1er. Esther chapitre 1er. Wana toki kotanga na ndako toko konti botangi na binto kotanga ngo tati na verset 22. Amen. Mais toko ba point essentiel parce que ça très problème très profond. Amen. C'est le mariage et le divorce. Abete awa lisusu c'est Dieu seul. Nakendeki kuna na ngomba na moni boye ba constellation d'anges zako ningana. Amen. Bange bazako kita, mais il y avait un septième qui était là. Lui pour moi il était très capital. C'est à lui maintenant qui donnait des révélations. Amen. Kolakisanga makambu oh yo. C'est la seconde alliance. Ah balobi c'est le festin d'Assyrus. C'était autant d'Assyrus. Assyrus alaki mukonzi monene. Dans de cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, c'est 107 provinces. Azalaki mukonzi munene. Azako régner. Amen. Quand azalaki na mwasi na ye azalaki reine, c'est-à-dire bana basia bakonzi, mwasi mukonzi. Na verset 9. La reine Vachi fit aussi un festin. Alléluia. Reine Yope asalisi feti na ye. Nakacha ndako wa mukonzi. Pour les femmes, abeng seika kabasi. Dans la maison royale du roi Assyrus. Asalisi feti na ye, c'est normal madame akosali sa feti na beng si ba camarade na. Mais nanda kwa mukonzi. Na verset 12. Mais la reine Vachi refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fit irrité, il fit enflammer de colère. Alléluia. Azo sali sa feti nekuna. Yepe mukonzi azaki kotoyo, azape na batu na yende bazoyamba. Amen. Bible na esengwana azaki komela mwa vin na ye, na esengwana bobengelanga mwasi na ngai, na présenter pe pa ya ba. Mais atindaki maintenant un homme na ye de secret, babete, celui qui s'occupait de sa chambre, de sa couche. Ce n'était pas n'importe qui. Kendo yebisa na litoi mukonzi azana posa na yo. Voilà. Amen. Amen. Bon, te sauter maintenant, tu as verset 9. Wana mwasi wana boy.
Le verset 19. Et si les rois les trouvent bons, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Médès avec défense de la transgression une ordonnance royale d'après laquelle Vachi ne paraîtra plus devant les rois d'Assyrus. Alléluia. Amen. Bimokonzi. Moi je suis à Bengisi Bassignos. Maintenant yo mokonzi au Bengisi amona na la présence de Aboy. Amen. Amen. Donc ce qui passe au Msuba yoki yango pe ba mo ni pe tande azobude mobile na biso pe tokeki ko sala pe pona mibali misusu. Ba comment têtu, voilà, des désobéissants, des infidèles. Et vous avez le scandale basi o nyeso banda ko sala ndenge mo. Désormais to koma mukanda. Oui, comme maintenant une loi. Amen. Ndenge totanga yango soko boyi na yo oboyi. 1 Corinthiens 14. Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est l'ordonnance. C'est une loi. Écoutez maintenant dans mon bec. Hein, frère Benjamin? Le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Comment qu'on me montre le roi yende à coquille? Pour conseiller yende au PC, il n'est qu'une reine. Amen. Amen. Alors, il ne faut pas bengana moi chez Obendengo. Qui repousse son mari. Amen. Amen. Monsieur Kalabite, une femme qui repousse son mari n'a pas droit à rester avec cet homme. Amen. Une femme infidèle n'a pas droit de rester avec cet homme. Alors, bien, maintenant, on a voyé Bisabino, Babiro le sous Ekofungwa. Bogoyako Lukangai. Mais c'est Dieu, le 7e ange. Amen. 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 Parmi les 7 que je vis, abitang bazako solo na nanga, même moi na nanga pas zaï kotanga, prof na bango na bana suba bimbe, utala kuna na zam. Ndenge nini moto ezoma kita nuage moko ezoma. Batutu ba bimbe ba kotala. À ce moment-là, il me donnait la révélation si mariage et divorce. Amen. 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 Il dit le dit des rois sera connu dans son royaume. Quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Amen. Amen. Désormais, au moins une première alliance, toko tangi na mukanda ya totangi kuna na Genèse. Au moins une première alliance, ils allaient qui étaient tangu zamba sali mutu na mwasi na ye, ils étaient égaux. Na verset Genèse chapitre 2, na verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans sa narine un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Maintenant, dans verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Amen. Avant la chute, maintenant la loi c'était quoi? Il y avait un homme et une femme. Amen. Amen. Maintenant, Bible dit qu'ils ensemble. Ils étaient en égalité. Mais maintenant, c'est-à-dire c'était la femme qui a été séduite, la première. Maintenant, on a deuxième alliance. Amen. Amen. Dans verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Yobanokobota na passe. Qui enfantera avec douleur, banobota na souffrance macasse. Et les désirs et tes désirs se porteront vers ton mari. Maintenant, baposa na yo nyonso ekozala likolo mobali na yo. Il dominera sur toi. Amen. 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 Maintenant, batombe na oyo ba yebisaki le roi oyo mobali avachi. Maintenant, tu dois écrire toutes les femmes. Nous allons rentrer dans la deuxième alliance. On zamba lobaki. Maintenant, c'est l'homme qui domine. À la fin, mais ici, habite bengana mwashoy. Amen. Amen. Parce que Batbazaï côté andene, c'est que Dieu est né, ne sépare pas. C'est que les femmes étaient devenues têtues. Frère Branham habite maintenant beaucoup mona makambo. Beaucoup yako lukangai. Il prend Matthieu chapitre 19. Là, on parlait maintenant des divorces. Matthieu 19. Matthieu 19 à partir du verset 1er.
Nous devons avoir la même connaissance, Amen. la même pensée. Amen. Ça, c'est l'église des aigles. Amen. Alléluia. Matthieu chapitre 19, verset 1. Lorsque Jésus a achevé ce discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Est-ce que moi, moi, ce n'est pas les Kambusongolo, parce que vous avez côté, Moutou a divorcé. Il faut que la ndengwan. Tilelo, il y a un moni mangomba on se terre. So moi sinon que yo ko bala lisute. Non, il n'y a pas un homme divorcé. C'est la femme qui est divorcée. Amen. Amen. La femme infidèle peut partir. Maintenant, on a verset 9. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité. Sauf pour infidélité. C'est-à-dire, au cause de moi, si nayo. Moi, je suis un maintenant, kokisiba, aza obéissante te. Puis au moi si moussous. Amen. Amen. À ce moment-là, cet homme-là est polygame. Oui. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que cette femme-là qui est partie a un homme en vie. Tout celui qui va épouser cette femme, c'est lui qui va ir dans l'adultère. Amen. Amen. Mais Mouzambe pas par va cœur et bat. Que ce que bengani no kako bengana ko remplacer là, Dieu aussi va te juger. Amen. Amen. Mais à cet instant, on peut moussou soyer, souka yo kite akei na ye. Oh ya koya, c'est ta femme. Mais là où il est parti, à Keba. Pas besoin que le bête, l'homme qui prend une autre femme, il est dans la dictature. Non, frère Branham avait dit, maintenant nous sommes dans la deuxième alliance. Amen. Où le péché est entré. Et Dieu maintenant a donné l'autorité sur l'homme. Et bien, ici, roi Vachi, cette femme a kende. Comme il se prend, comme il a yé moko soki ndenge ni maintenant a kende. Pour même na pote, ça ce qu'on a basi, ben yé moko botana mibali. Bako melaka ba pilule, misus bako mebako bazuka nya wa boko laka. Nya wana komi lokola mwana. Amen. Abi tolo na go melisa yango mabele. Mais une telle femme, elle a droit d'être chassée. Bien sûr. Amen. 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 Et vous prenez une autre femme qui n'a pas péché, Amen. qui n'a pas divorcé. Mais cette femme-là, qui a un mari en vie, comme Vachi. Amen. Amen. Nana okende kosimba ye. Babeta fandaka ndengwana, mais se présenter sous la face ya mokoli. Et nous sommes rentrés dans l'écriture qu'on vous a donné 1 Corinthiens 14. Pour qu'ils se croient prophètes. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est un commandement de l'Éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen.